Cette suspension-là est venue quand au cas qui n'a TV Songolo, les propos que tu as donnés. Il y a peut-être ça qui bureau, il y a place aux alaks qui est prêt. Quand on a fait une suspension. Bureau ni. Bureau il y a une musique à maison, mais le président Ouera n'a fait. Lokuta. Badoko kanse bomba kandenge moko. Si comment ba ba mwana ba tumba galette ba ta songi songi. Wetinga ata bazui envoûtement. Ba ko tsango libosa pa tsango na bimaka. On a déconné sur le roi de la forêt. Waya chante. Oye. Projet na yo ambition na yo comme ndeni. Eza elumbe lumbe. GDG. Bon on a 20 ans dans le problème te. Mais lobby na mona côté na non que no sa nini. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nabandinionso ya émission Sabri au balandaka biso libana mboka na Afrique na Asie na Océanie partout au balandaka émission ya Kabibi Balemo. Voilà ndenge na esebino kino to luka tigre to lukaye akende mwa mke 3 mois na mbandaka akende komona bakoko pona makambo ekomela ke no boyebi ndenge azaki négligé na orchestre nae lelo oyo tozwi chance ya komona ye longo na moto ozelanga ba image kwa bile en nombre atanga comme on a été au la ka image kitoko kwa accompagné avec Sabri le promoteur de cette émission zokende bomba komona parce que babi masoleuse ebele annonce muke masoleuse ebele. Merci beaucoup à toi Ngembe. Voilà Thierry Ilunga Fanfa Ilunga voilà l'autre kutani na tigre tout ne moi mitune ebele o bat baza tuna biso biso tozana ya no ya ko pesa binote nde tokutalanga na bango tozaka intermédiaire na bino yango na kutani na a expliquer biso 3 mois d'absence na Kinshasa akenda ki tomoni na bilina ba chaîne mususu lelo azongeli biso awa na Kinto yeba projet na ni na ezanine na monopoliser parole directement na opesa. Bonjour encore et bonsoir. Ouais, bonsoir, bonjour, bonne fête vu que toi na mois de la femme. Na pesi ba maman nyoso yo to na sanda ba maman quoi na bali na yo moko particulièrement comme on dit la charité bien donnée commence par soi-même. Laura tozana ozo représenter sur toutes les mamans du monde. Merci. Na pesi ba maman nyoso na nzela na yo moko ba bonne fête donc plein de bonnes choses grâce à ba maman de tozabu grâce à maman to mona ba Sabri grâce à maman tozo mona ba Raphaël ou Alukonka donc to mona ba papi mboma ba nati lokole donc nous devons tous adorer les mamans. Voilà, c'est ça. Bien dit parce que la maman vraiment c'est baba une femme, c'est lui qui trouve une femme, elle trouve le bonheur. Une femme sage. Ouais, oui, une femme sage bâtit sa maison on dit après. Une femme sage ouais. Vous trouverez le bonheur. Voilà. Pardon, matala ba niveau en français na haute. Ba niveau ba Sabri quoi là pour matale na ngoma na français voilà. Il y a le bébé 3 mois d'absence na Kinshasa. Tu étais où? Tu es allé faire quoi? Pour quel projet? Ouais, merci pour la question. Moni là nanga libana mboka tunaka na kati ya Congo. Il faut babi que non biso eza concept mona ngo le kana na B1 eza ya excellence Jean-Pierre ambassadeur Jean-Pierre Mutamba. Voilà moi ta babi biso donc to linga ya biso. Il faut to linga ya biso mona to linga ya biso donc to linga neti mwana bongo Sabri kubana ko linga mwana muninga te avant ko linga no ya yote. Donc lula mboka ya batute to province ya batumsute 100% tana lingana lula na yanga monte. Donc il faut na lula Congo nandi ko lula province na Équateur en plus nandi ko lula ba mboka pe mususu. Ya na mona ke non le qu'on a qui frappé na famille musicale na ngai donc pour na la conforter il a fallu que je retourne na côté village kuna na mona ba nzete na mona ba sombo ba mbuli ba makaku et golongolamo bakanda parce que kande komai egi omoni kanda ce komi egi okolo makamu boye na télévision to na média to na kati bato vana bango pona méchanceté. Dans la méchanceté c'est pas une bénédiction. Méchanceté côté sa bénédiction té côté sa ba blocage makamebele okolo balikamo c'est parce que mo lesenga ke faina vanda na ngano na mboka. En plus na na suspension senga ke no faina vanda na mboka na sali 3 mois na mboka. M'tapé une opportunité en initiative là yangai mais la personne qui m'avait pris en charge pendant ces 3 mois là dont le directeur Jean-Paulin Biemboy
na vi na ngai Adolphe Nkoy Nouvelle Énergie na busana te Hervé Mongeta. Donc moi nazongi déjà mboka nazongi déjà Kinshasa déjà 3e semaine yango yo ozwangai, donc c'est ça quoi. Voilà, yo lobi ke okendaki kosala 3 mois na Équateur avant aux à la suspension, mais sauf suspension c'est parce que tu es passé dans une avant suspension. Oui, dans la suspension. La suspension était en cours. Voilà. Mais la suspension là est venue quand on les gars qui n'a TV Mokosongolo, les propos que tu as donnés. Il y a peut-être ça qui bureau, il y a place aux alaks qui est vrai. Quand il y a une suspension. Bureau ni. Bureau il y a une musique à maison mais. Tika, une musique à maison mais fonctionne en orchestration. Explique-toi un peu. Même dans l'orchestration, donc aussi le tuteur, notre tuteur c'est le roi de la forêt. Voilà. Tout le monde le sait. Les patriarchies de cet orchestre, la tête de la locomotive, nous devons faire marcher l'orchestre. Ils ont le roi de la forêt. Bureau Zali bien sûr, na tuteur biroté. Mais bureau côté ba venait et côté si bateau bazana ba impureté na nzoto, ba pesier direction discipline ça musala aina songi. Aina songi. Moi ne ba musu na vie. Asatande teta mswa ko suma mutuka na vitanga so mutuka komika bisika bat bazali fa kitisa glace wana azui loboko atine ti muyande onanga mundi boyemba neti robino mundi boyemba non boba ebaka keza ya akoza pe na montre moya kitoko azondi mateke non na niveau ya koma nango kolata montre kitoko wana ye montre na kaka boye ata zo peso mbote ape msusu babali ko pesa komika boye donc andima ite akokoma na niveau wana siko mo neti makambo sala maki wana eza makambo ke non ngana lobe makambo est concerné nga na touchaki orchestre totalement ti lobe makambo ezo concerné ngai omoni kabibi balemo la souffrance est devenue aiguë na mboka na biso bazo basu ba valeur na bango ti omoni mutu ana raison ba opese tort mutu ana tort akomi na raison nga makambo na lobaki na be makambo ka ki non bon na sina lobango trop kabibi moyo loko tuninga question na expliquer tant musu na émission na yo musu bat musu pe ba olinga balanda ngo na sauter franchement kabibi makambo na lobi ngo trop dans tout le monde na mukili momba bayebi ba komi ko loba na ngai ke président Wera na Ferré lokuta babi ko kanse bomba ka ndenge moko sikomo ba ba makambo na ba tumba galette ba ta songi ayepa na yo atongi yo alongo epa na yo aketa musuko luka mishmima atongi mishmima ka mutu moko wana ayeko tonga yo mishmima epa na yo azui su makambo na yo akeso epa mishmima tongi alongo so epa mishmima ko luka neti magali sisi atongi lisusu alongo so na ko luka na boduga voilà donc moi bango baza batumba galette na okende ko comparer le roi de la forêt na mutu ya bimisi na musique na ndeni so abike no tel père tel fils. Ezali ke bato so ba luka de ba déstabiliser yo bako lukelo makamata kabibia sekina yo rete to côté ko seka kela ko seka mo ya licho ya matumoli, donc il te cherche des problèmes. Voilà. Yana okutu wana te ke makamona te za ke no mutu abula katamso no kasake ngane to ba mbanda nzela ba te bo mwasi ba wela mwasi so na lingi ondimi se ko na mobali tete oh na kosi papa na ngai so ebi koza mwasi ya batu Raphaël leti mwasi na mwasi Raphaël o copine na Raphaël wala comment on se permettre que ba lingi ondimi c'est que zo mobali ngo za na oza eta musu mushina oza ka sida parce que toza mwasi ya batu nani toza copine na batu oza proposante ya batu kabibi comment mutako linga draguer ondimi so ebi que non nazo tchako na tchekoto donc côté ko simba na mipesi na kangami nalinga mwasa batu te ngaza kumuta makambo wana te nalinga mwasa batu wapi nalinga mwasa batu te ezali ne yende mutasala campagne wana yango nani yango na botanga kombo na ete bata wenge bayebi ete kuba obenga na e voilà Léon Mboma Bijou Mboma Élisée Mboma na sûr que bozui moi réponse na mutuna botuna kingai tonto yeba 3 mois oyo kozunga awa Lobeso, tu as dit que tu ne fais plus partie de Wenge Musique à Maison Mère parce que hier, moi j'étais là. Non, tout c'est quoi hier, moi j'étais là. Je ne fais plus partie, pas totalement, partiellement. Na longo linzoto na ngai. Molimo na ngai ezawana. Molimo Lobeso. Owe bota baba mi kele nana. Mais ezala bongo lelo so muta longwe inétical batikal ko tawo. O sa ki on a Wenge Musique à Maison Mère. Même Bill Clinton balongwa pété.
Même si l'artiste ne meurt pas. Non, il ne meurt pas parce que on est la télévision. Oui, il y a une cité. Na kufi na wengete na zali. Mais na bimisi ne nzoto na musuli na mulimo na za. Na mulimo wale za ndako na nabi nyo za na sabrit. Yo wali ngaka tio tambola, ngabi na tambola mer na ngota mola sabri boya. Maman Henriette na pese mbote. Mbali boso na pese mbote. Nana tambola mer na ngaba mais ce que tu na commencé ko tata mobimba avec beaucoup d'enfants. Bête sabri qui mola na la chambre. Voilà, et c'est un moment où ego senga ke non, ego senga ke okomoka sabri soni. Et senga ke non sabri faut akende ko émerger na ndenge na ye. Ya ma bête longue maman na hotel. A présenter toujours au taba chérie na ça c'est ma maman chérie. Voilà. J'ai été toujours gratuit envers ma maman. Pour maman ba sarana na été maman zanzungu. Il faut protéger maison mère de maman. Oui on son na papa na biso. Donc il to ko boya été na ko moi tinga ata bazui envoûtement. Ba ko tsango libosa pa tsango na bimaka. On a déconné sur le roi de la forêt. Ouaya. Moi c'est pour cela. Oui, c'est pour. Voilà, merci. Yamoni ke na zona mingi na mboka makasi parce que ba bomba bionge. Ba bomba nzoto parce que batu musu bazali wana pena aye pena bwa pouvoir ancestral. Aye pena bwa kilo envoûtement nani kabibi bale ma bwa kilo envoûtement le kina tefo ko ba makamo boye okomo toucher likolo. Pour likolo c'est le roi de la forêt. Tant on toucher le roi de la forêt carrément na muto akabela kayo a olinga yo te tas connaître mikolo na so na papa Gabriel Mokia. Abi sukuna. Tangu to solane akomeli nga testo abi nabi na dans sala interview na kabibi bale mo abi nayoka le président Tomoni Taya Omoni Gabriel Mokia. Vraiment on fait un gros coucou au président Gabriel Mokia, voilà. Amédée Tangou un bon conseiller de mon ngana lataka ne tigera jamais iloko libanda tout ça d'autres c'est grâce à Amédée Tangou Tangou à conseiller ngami na tabon voilà. Oye OK outi kuna outi mbandaka oye ngala moni ba photo poto za no ami na internet ou comme ba propre soit pouvoir ancestral ngai bon le bébé soit communé pasteur ngai vraiment dans ngaka na caisse comme na sala comptabilité donc ngaka na caisse. C'était quoi? Moi j'ai eu peur, je n'ai même pas voulu que Sabri a tala ba image wana ba bazo initier yo zala kini. Mais yo salege rêve farotika mwana tala. Farotika tala. Farotika tala. On dirait la sorcellerie. Et ça sorcellerie à Kitoko. Sorcellerie za jamais Kitoko. Oh. Sorcellerie Kitoko. On les a bokoko na biso bato moindo. To bossa na bokoko kabibi bale mo kosala blague te. Yo so mona mutabukani quelqu'un se fracturer les bras. Ba kena ye na hôpital te me bazui soso ba buki soso. Ba bandi ko simba soso bazo simba loboko ya mutu. Wane kwa ke? Oui, mais ça na partenaire batabandundu ba yebi yango na éviter so batabandundu ba na culture wana et ça na mangwa na beta bandundu ba banda pidina. Ba yebi yango ko ba buki obukani loboko bazui ba buki soso tonta ba pou. Bandi ko simba taba bazo simba yo mukolo taba ko telema kaka boyo poto ya kuto kende ba ko tshaba nini ta eza nango manga mabete eza manga ya mabete yo laisse ba tuke non bona nini bisoto bosana bokoko baindo to mipesa na mondele moindo tozongela bokoko mama bokoko bokoko na nzoto na melele agene bokoko bokoko na nzoto na bakambondi bokoko malandu vitamine na kita mata bokoko nalia mugumburu bokoko wala bilo a mettre ninja wana voilà yo linga bongo ngina ko sepelia a sepelia bwaki mutu na ninja sikatenda moto na nzambe ninja sikatenda moto na nzambe wana oncle voilà oncle vraiment ya on a bila benga mingi no bebe azamwana kwa voilà oye ozoni Kinshasa ambition na ezani tokota siko na yo moko lobeso voilà merci voilà très parce que to lobi yango mingi bato balobi yango mingi bazo tourner ka autour du pot très intelligent oye projet na yo ambition na yo komindeni eza elumbe GDG elumbe na kisine to sala émission bo mobule bandika mbalamo awa to bandiko discuter ba caméra komo panzana bato bakimi elumbe yango wana elumbe peza katina na politique au moins là na parlement ba na plénière ba député ba komi okuna atelemi kuma kofe komo betama elumbe yo na mona ko tro na bokulaka na ngai nani ibenge coach
Voilà. Si vous avez un peu de lumbe payé la raya, au moins on match bena lumbe lié. Batu babosani ke non azamu la kiti ya malamu ekomi yo ibenge yo ko mona to lia yo boy wana sonini elumbe au moins te lumbe ele biso contre match à Ghana eze lumbe oh ne na mona ko tamu na ina mbana na mona tamu so na match ya Renaissance ezobeta fibo ezobeta tamu so équipe mona mona pe na kati publier photo siko bato ba poli ba lingite ba pola elumbe yango wana taba bimisa ba climogène betaka elumbe yango wana siko tokoyeba bango na misala na bango voilà ese loko mo po ko zango o ke so mutaki no musese yake na koyeba na mwa makambo salana na koyeba misana na koyeba yo na misana na koyeba bino na kindoke ujo zwa na Équateur donc koyeba on na misala ko sala bo oui wala zaka ke kutuke wala kutana nguma makambo kuteke no bat ba insérer na kati ya musique tete musique eza métier noble batanga la musique na nchiki to ba définir sa musique c'est l'art de communier les sons d'une manière agréable à l'oreille au gros si ba grigiter ka bobeta musique non musique est un métier noble né otanga makambo otanga makambo économie ndé otanga la musique vena na nchiki voilà ni sabra zo beta na ujana donc voilà comme jogo ezate ko ezama magwate parce que akoli nango azokola nango ba pouvoir ancestral ezaka kaka poka ke non batu musu bazali ke non akobe bisolo pe mwana parce que ancestral ezaki bonzambe ancestral ba oti note ke osombela biso parfum songolo sombela biso ela biso o ela biso banzaka ya mutu wana ela biso nini ndambo kaleso na e to soutien na ete ancestral ya ba kotso na kati ya zamba ba so moni kasa oyo esokolaka nzoto omoni nzete oyo ifo simba ngo chaque tongo omoni nzete ifo ke nesika mo boye so na lupangu ke nesika mo boye lona nzete oyo chaque tongo yo faut solo non la magie c'est bokoko parce na bia Satan a salé le monter na mokilo il a fait que copier a salé le côté mais il na bilo mususu ezali magama azaka pi mutanzambe bakabona bango ya mo ba ozonga na bango ouais ba ozonga na mo bozonga na mina tata na o bonga la 20 dans le problème te mais lobi na mona ki ote na na okendo sa nini parce que yo skolina no panza siko bien na kosani mais parce que yo lobi ozala no wana badinga bazala nazana molimo ozala wenge olobi no papa na ke sala eloko na ngamoko etanga ni materne na beta mo na ngamoko izala kate basenga ngote yo songo ka bwana mbali no baneke o neza bo na ovandisi olobi na yeke o omoni neza bo wana tokena ngo d'une manière légale oui hein que beaucoup mona l'état hein Raphaël mais d'une manière inégale neza ke o to vana biso ka boyaka to vanda na ebisa ke o to zo boya Miriam ngele likama yaka to vanda na elumbe na comportelo ka comportement mo soit na solisa ko soute yo boka ibilo o kangi bilo na ko ke na malembe nyoso je de jet yo na jenga pe na je na ngai ozo point e moto bomba ya lekela bayele oyeba ona Vincone azali père na biso musicalement ngai lo so na komi lelo boyeza grâce à les rois de la forêt ngai kutu yo ebinganga na bien éduqué je suis bien élevé ngai makamwa ya antivaleur wana koloba n'importe ngana ko mabe pona le roi de la forêt te moi na baka ke no papi kakola la chef nanga ata so na moni kakola kota na gope se mbote a o dévorer ngata ke nanga paita parce que na ebimaka mto sana kakol pe mutapesa nga chance que non le roi de la forêt monanga bienvenue tenta vie nanga tant tokuta nanga na yabi nanga sala po OK na wenge vie nanga Jean-Marie Belanga. C'est lui qui me soutenait bandeko na ba pichu madaka baba polo chako tenga bana ikele manyoso ba ebi ozoma point ka bibi balemo lumbe eza ozo sala na loba ozo sala nini ezaka animation sali nde ba animation to kuma ba animateur no to kuma mona asali mo elo onemo pa ba kaza sur le terrain ou comment biso to sala elo te poto ba to sur le terrain te to sala elo ko za à vie to ko sala elo te kaka opeleka na TVTT. Je te sais les logos que Moutavandi quelque part à Zora que non, ça c'est l'obesso. Animation folklorique. L'animation est beaucoup plus la musique du village. Togo soit musique en boka nabino, tozi musique en boka nabino, tozi musique en boka baluba, tozi musique en boka baluba, tozi musique ya ba tende, tozi musique ya ba tabando na sina lobby. To sangisi yango beaucoup plus la musique équateur to pesi batelo romo boya te ka to betaka ka mbunda ka ba mongo te on va faire la fusion de toute musique qui se trouve dans des différentes ethniques de notre pays voilà, c'est ça une innovation parce que voilà c'est ça ma vision na boule na peu précédé na sina fungol déjà livre na bi ke na G muto pas na G aye to sali GDG so même boîte balingi na bango ko sala GDG na ngate
je dois faire de mon mieux seul. Non, je suis un artiste, pour la difficulté parce que bien que non magamou c'est un dans manager et c'est un faux dans la producteur et c'est un faux dans la guide bazo guider non il faut faire ceci cela mais ngai na osala makambo parce que na eu des formations somme tamoni kalinga manager ngai la porte est grandement ouverte donc il y a personne derrière toi muto na simana nga zate on est sauvé vérité nga tala il y a moi bat baoloba o azombonga batu bakena ko le roi de la forêt lo beso azombonga kingani bakena ko sama ngamti na zombo kala mutu na bango na saka marketing wana akena ko sa tikuna na zombonga Koffi Olomide oka depuis que je suis le beso je n'ai jamais vu Koffi Olomide moi j'ai vu Koffi Olomide avant que je sois le beso ta niveau lukuta siko na bien kabibi yo ngondi mapena ngena ozimbongo ya batu ya mutongo pe nani ozimbongo ya batu ne bana bako azimbo ba pesi mbongo na feri ba pe o hérité pesi mbongo oui oh aketi na sukawa akeko lo bana RTG habite en plus il n'est pas discret il est indiscret moi mobali ya songi modèle wana non na monate tane na zo nyolu sango so tumba galette azoka musanga plus akape musamaele pe babiso atanga o soka tanga na comprendre comme dépaysé tana mutu na ba pouvoir autozoler tana mutu na banderole ya orchestre maison beta ya komi mardi OK c'était un mercredi voilà ah bakoye babango na misala la ba voilà elumbe yango wana envoûtement ouais bakutu de envoûtement Aloukaï Mabel, c'est lui qui a monté toutes ces histoires-là, voilà. C'est lui qui était le monteur. Cerveau monteur. C'est lui, ma sœur, je te dis franchement la vérité. En plus, émission pour ne pas citer ça ici, tout le monde va nous bien, on a vu ça à Tiamoussara de Teming. Avant de finir, maman, vous avez vu ça? Tala, na lingara boloko. C'est la vérité. Ne dis pas ça là, ma carte est au je te dis, on va pas boloko lelo, balekinga lo besone logote, baleki open logote. Il y a des grandes personnalités aujourd'hui qui sont à captif. Ils ont manqué la loi. Bah manqué ma personnage physique. La loi, dans le bien, qui lui ose encore. Oser encore. Nanabi, AAF, Association de Fingerie. Nazana makam na bango nyoso tu na maboko. Mukolo na sane te dans ti point de presse. Mais on dirait tu as la haine. Nakobenga batu nyoso. Non, c'est pas la haine. Eza batu baza ba vivre na hypocrisie. Bon, il y a le roi de la forêt qui est en face comme ça, Balingarae. Kabibi, ce n'est pas l'ingara rotonga oti. Ce n'est pas Raphaël ou Alcon rotonga Raphaël ou Alcon kate. Ce n'est pas le mouton comme le canastimum comme on a comme tonga yo à l'ingara oti. Et ils ont fait, ils m'ont mis en insulte pendant des semaines. Tu n'as pas réseaux sociaux. Bazo finganga. Wanganango. Tikar. Au moins, on a Azal Bisla de Tumba le roi de la forêt. Et les mêmes bateaux viennent, ils me disent. Voilà, Plitch Molinga, merci beaucoup à toi. Merci à Jean-Jacques Bangombe. Voilà, c'est ça. Et vous allez filmer na Congo na salamatenga na yo. Non, moi na longo na linette na biso que non, moni bato ba ba fingaka. Na permettre bino bo finganga et que ça la filmer je serai la dernière personne ba fingi ngana biso na ça la filmer moko soit on va m'enterrer soit la personne sera enterrée moi je serai peut-être en captif na biso vérité je suis au nom de Dieu au nom des ancêtres ngana ebisio trop c'est trop nous sommes dans une république où il y a des autorités il y a des personnes cultivées on ne peut jamais laisser les gens comme ça qui passent à la télé pour faire ces caricatures de bêtises en citant les gens ils citent tout le monde ba finga ba tuto bien ba finga ba tutu ba selo ba finga ma ba bil ba finga ma ba tunos ba la coste ba finga ma ba fabricants ba déplique ba héritier ba tutu et les mêmes gens qui incitent les gens ba finga na le roi de la forêt. Pardon. Azawa peut-être. Na bandiro mata parce que ma foute c'est mati. Ngala bongo zoya malé mais mata. Na ebiso ka nengwana. On ne peut jamais laisser les gens comme ça qui se permettent dans des télévisions en plus dans déontologie journalistique.
Un animateur culturel ne peut jamais permettre à une personne, parce que c'est la diffamation des mœurs, ma soeur. Hein? Est-ce que toi, Mboka na biso Congo, on dit que non, il n'a pas des autorités dans ce pays. Voilà. Tout simplement, que Boakana est là, au Kitana, il sait qu'on a été. Na moi nzete mo bayaki na ngwa kitana yela na nzete wana d'inspiration ko tala Myriam Ngele, ça c'est voilà, c'est le Besson. En fait le Besson a s'exprimer parce que elle est équipée le Besson et loko ezani na obwe tala na kala mwana moko hein mais yo luki on prend batika on ko ezali na ngwa sala makote mususu yo sengi pour la mona ki on loba voilà yo na yela ko na ndenga bo moto na ndeko na ngai yo na yela ki na ndenga ba moto yela ko na ndenga bo moto bonzambi yo lingo na mambo voilà c'est ça. Dans la mission des abattoirs, 3-4 ans. Tout ça, il y a un ça 26. Oh, il y a une joie. Une joie, il y a un serpent. Voilà. Je sépare ça. Ils ont une tête, mais comme flexible. Donc, je peux l'enlever. Une joie, il y a un nyoka. Oyo, azali, kanika ya pouvoir, tanengaza. Pouvoir. Moi, danger de mort. Moi, je français. Tata Nangaye, l'éternel des armées, le tout-puissant, il est le fait dévorant. Guyanaye, motomoko takokani nango. Oyo pouvoir abankoko balobi mota mekananga teo. Oyo ako meka kozala condamné. Condamné à mort à la peine capitale. Yema Kombo nange komi lelo yo bombolo. Au danger de mort te bombolo. Vraiment, c'est quoi bien comment affecté. O ezali sko poso ya bombolo. Bombolo la nyama moko boya taka na mboka, alelaka akobanda ko biso to kozala awa. Ye azolela na na affaire étrangère. Oui. Mais tozo keti amona na raté. Maboko ne la pembe on a si bango que non, na problème te na batawenge. Maboko na ngeza pembe. Oui, bombolo, je suis bombolo. Ba plus so lukango mona ngati. Tala kabibi. Omoni ya to sala ba aventure ti. La vérité n'a pas besoin d'avoir un avocat pour se défendre. La vérité se défend seule. Voilà. Et ça, ezani. Ezani joie. Joie c'est quoi? Les serpents en français. Oncle Gilles Dikando ayebi émission le na poto Oncle Gilles Dikando ayebi ya bienvenue kusu so ba yebité na la sabango za njwa za serpent moni serpent ba babanga serpent serpent on s'amuse pas avec les serpents voilà on comprend bakala njwa ba sasima biji donc ce que la o lukangai moi ta bana luka o to moi lo beso na café musique ouais da kinde bijimte tambola na la ina kuna so bazo luka nyoka tellement bona soma nyoka so molika musisa nzeto gangi nyoka OK nyoka te nga na fanda sko nga mon sko na ye ba Peter du banza les français noirs donc ba yima mambo voilà on va chuter par là le fait Elumbe to rejoindre au camp Elumbe là le mbonge tango yaka apesaka batu nini otapesaka batu jour akoyati même turbulence likolo na mapata kuna tanga bakeno toba bakeno maintenant nous sommes entrés dans une zone de turbulence et ya rara keno et yemba la mort voilà donc Elumbe koya avec les temps quand il y a ceux qui non nous n'avons pas assez de moyens mais nous allons faire de notre mieux pour tout satisfaire batu nyonso oyo baza na bana posa na biso on comprend c'est ça. Un mot de la fin pour na bato ba Rolanda partout na pesi mishmi mamote ba bon dimanche mishmi na pesi vena nga ba benge mikolo Nkoi Mobali son excellence monsieur le ministre vena nga Nkoi Mobali ya na Francis Bemba vena biso son excellence Jean Lucien Boussa Nkoi Mobali l'espoir de l'Équateur. Yemo mta senga iboko bangate ko bandi bozoba yemo mta senga espoir Équateur lisu quoi lisu yemoko c'est lui-même qui m'avait dit non qui fait mission de service Équateur Nkoi Mobali son excellence monsieur le ministre d'État Jean Lucien Boussa Nkoi Mobali voilà
Lisse Équateur. Merci beaucoup Naotika parce que le monde va passer moi et bien basa na voilà lumbe yango ezo benda voilà Naotika yo po okende pas Raphaël otange mingi donc tu aimes beaucoup Raphaël apparemment. Non, moi j'aime des gens cultivés, j'aime des garçons cultivés, des garçons intelligents, des gars intelligents, des femmes intelligentes comme vous. Merci donc, beaucoup. Voilà donc. Merci beaucoup. Voilà Naotika yo. Voilà tout aussi sabongona honorable le bébé de bomoni bolandi à lobby il s'est exprimé voilà comment kuna ba hermoneti amata voilà par là je dis un grand merci à Jacques Bangombe na Rome et puis Jean Wembo na Norvège. Merci beaucoup na binonyo so oyo bolanda kinga bolanda ngai. Merci beaucoup à l'honorable Tigre Lobeso qui a vraiment voulu to zalanaye a expliquer biso maramdenge leki. Merci mimpe na Myriam Ngele o azala ki wana en coulisses et de gros bisous à mon bébé. C'est lui le titre de cette émission, Sabri, et j'aime beaucoup. Et bonjour et bonsoir à mon coach Ibenge. Il restera toujours mon coach. Bye. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.